ba papa ya bwanya, ba mama ya bwanya, pe bilenge ya bwanya, mbote na bino bipa binso bozali. Ezali su wa bino mama Marguerite Yombo na émission na bino ya Toli Katina Lisolo. Toli Katina Lisolo ndenge tolobaka toujours émission na yo, émission nanga, émission na ye, émission ya biso banso. Na boyeloko ezali ya biso banso bipa boye, nazali ngai moko te. Nazali bongo na mwasi kitoko epai boye na kombo ya Mama Diva Bilonda. Mama Diva, welcome na Toli Katina Lisolo. Oh, merci mama. Toyambi yo na esengo. Zamba pambola ona sepeli koza na plateau na yo. Amen, 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 amen. Kasi boye, bandeko baza kolanda biso, bakolinga bayeba Mama Diva pai boye azali nani. Ok, merci beaucoup Mama Magui. Nazali Monsei na Nzambe, diaconesse pe mokambi ya ba maman na église à mission où ezali na Manchester. Ok. Mama Diva bota, abala. Mama Diva abala. Kazaka jeune fille ndenga zo ngala boye. Abala maman ya 5 enfants. Wow. Donc Yasuka na 10 ans. On a épargné bino ajawe elbosi. En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Kolo azwa lokum. Amen. Na boye, Mama Diva bo epai boye, atamboli pambate, alobaki te, akozala égoïste te, kasi akomema ya moke, o nkolo apesa ye, pona tina kukabula yango na libota mobimba. Mama, lisolo memeli biso, ezali boye. Mama Magui lisolo ya pasi pe ya mawa mingi. Mendenge tozaka ba na Nzambe we ekomela biso ekomela biso pamba te. Ezali ke Nzambe yemoko permetaka ba makambo mosusu po esunga pe bandeko na oyo bazali koyoka ou bien oyo azali koyoka lisolo oyo. Donc nauti olobeza lisolo ya mawa. Omoni tozali ba na Nzambe. Souvent na l'église, tozaka na babilenge, tozape na ba mamo bakotaka mabala sika et que esengeli vraiment église ezwa batwana en charge. Na yebi ke ba parents pe fo bazwa bana wana en charge en tant que moboti okoyika kotika mwana yo boyeboye te esengeli ete osolisaka pe mwana. Mais oyebi ke tango tozali kokola na ba église, c'est vrai que zaki na ba maman bazali kopesa ba conseil. Mais mingi ba conseil wana kotala ezalaka mingi limité, bazo fungwa mingi te, ba mame belé soki pe soni po déjà moboti na ndako ana soni. Biso pe na église so ekomi tozo fungola makambo na ndenge ezali te, yango ezosala ke ba ka ebele ya ba accident ezo kokoma. Alors Mama Magui lisolo na niko bete la yo. Mwana jeune fille elenge na baboti na ye basambelaka na église mama na ye engagé na kati ya église. Ka nde toteaka bana na biso ke okoki te avant libala na yo oyeba nzoto mwana mobali. C'est-à-dire moment ya fiancé eza moment te obanda kotambola na mwana mobali. Mais mwana Nzamba asali ngolu ke mwana mobali aye kosenga ye loboko. Na kosenga ye loboko ayebisi abinga aza mosali na Nzambe en tout cas na lingite makambu ya boye. Il faut tokenda makambu na ndenge ya malamu ti tokokoma mukolo oyo nga na kolata robe na nga ya pembe. Mwana mobali pa alobi te ngapi nazali mosali na Nzambe ngai kutu makambu wana lingaka ngo te donc ndenge eza boye na ye pona ya ko honorer yo na bala yo vraiment na ndenge ya malamu comme ça to banda libala na biso na bénédiction ko ute pai na Nzambe. Ndeko wana ye et surtout ka uta ki musika parce que lisolo naza kobeta et salami na mboka na biso Congo et que mobali azalaki mobali utaki awa ayebana ki na mwasi tout ça. Tangu mobali akomi wana asali makamu nyonso na lombangu Mama Magui na lombangu a honoré mwasi mwasi patali alobi Nzambe zwa lokumu parce que na zu mobali oyo motema nanga elingaki et puis aza serviteur de Dieu parce que na mo ya lelo ezala ba serviteur Mama Magui o mona mbali wana yembaka na chorale ondima penza ke non akei fiancé ya kangi motema ti libala. Eza vraiment ngolu na grâce. Mwana wana peza pambola ki Nzambe abi kaka ndenge na solo la ki na Nzambe ndenge pe Nzambe asalaki. Makamu nyonso pe sili babongisi makamu na niveau ya mairie mobali alobi OK ndenge to sili si boye
nga nazongi na nga en attendant bapesa yo mikanda lokola mobali azali kosala awa na mikili na biso ya poto tokotanga mboka te alors bozongi ya mobali mwasi atikali nsima ya mikolo mobali abundani vraiment mwasi aye kolanda mobali mwasi akomi na ndako mama 1 mois 2 mois 3 mois mobali azalaka kaka na baretraite na baprière mama kande obali sika bafanda tanga moninga ndangu te prière na prière butu nyonso ye azalaka kaka na salon mwasi azalaka kaka na chambre prière na prière mwasi pa ye mboka sika moninga aza te akokaba lisolo yango na nai mama mpe kuna atikali na mboka mama suivi mpe ya mwana eza te yango na olinga koyebisa mama moko azolanda biso soko balisi mwana balobi te koke obwaki ye ya solo oyo bandaki il faut kosukisa nango boye penza ndenge zemi bandaki na 1 mois tina 9 mois suivi ezalaki ata ba docteur baza kosala suivi bible ezolobela biso ke Mardoché malgré apesaki Esther na maboko ya roi et pas roi kuna makambo nyonso ezali mais azalaki tout le temps kokende kovérifier soki Esther azalaki bien mama oyo atalika bien mwana aza na poto mwana aza malamu mwana aza bien mwana mpe azalaki vraiment bien préparé te akomi awa papa wana kaka nde nazoloba butuka so ekoki prière ti mwana pa alobi te nga nayebi ke soki moto aye libala quand même il faut bazalaka esika moko na mobali mais oyo nini ntango siko mwana pa akomi mingi kolobela mobali mama mobali oyo azalaki frère abaluki te abaluki akomi kosi yango yo nini ozana molimo nini yango eza koanime yo naza koyebi soki naza na période ya mabondeli nzambe ayebisa nga soki na bali mwasi il faut nasala autant de jours ya baprière avant nga na mwasi wana tokutana mwasi akomoloba bi uswat na ngambo naza possédé natiaka kali na baprière ya mobali mwana mwasi afandi 1 mois 2 mois 3 mois mboka ya sika ayebi mutu te mama pe benga kata binatika mwana kimia mwana uti okota na libala mwana zala na ye kimia se kaza kaka malamu mwana kobetela lisolo yo nani mikolo eleki 6 mois mwana lobi te nga nayebi ke baninga nyonso ntango bakendaka libala eyebani ke fo tozala na yo elongo tokobota mokolo nini aya mama mobali abaluki akomi donc mobali mwasi azo reconnaître sous mobali te fille atali nasala nini na divorcé bateya ye banda bomwana ke biso bana na nzambe okoki kodivorce te ye pe tango bazaki na fiancé na mobali akosa ni po bayebisaka biso yo moko yebika mateya wana bien sûr distance kutu komeka kutu te alingaki yeba ndenge ni mobali soki ndenge ni nzoka nde na bosolo mobali ndeko nanga akoki ne kobala ti na ndenge ni mama diva abala te na ndenge c'est-à-dire ndeko nanga azaki na problème ya kimobali oh là là tellement batu bacha omonika batu pe bandeko moko so mona ndeko obala te kotela ye mabondeli bondela kozalaka te nyonso yango okobala jour nini obala jour nini pression kende nano bondelo lobi me ndeko asa komi na age ya kobala pourquoi azobala te ezala na famille na yo ezala na église toza pour sinon te mundeko wana soki bo pression eleki akolongo église aokima église parce que bo yebite peut-être handicap moko ezali malamu koloba moke mais prière ebele omoni sœur moko babali esika 1 mois 2 mois 3 mois yango yoko bota mkonini yo mama gi totika biloko wana parce que etiaka batu sous pression omona mutu azoyeba te nasala nini ndenge frère oyo abiti kaka ndakende moya bala pe na milie na biso bato bayebi ye eza te nde apakati mangu ake Kinshasa encore kuna pe so bayebi ka moto awuti poto bo vérifiera pe o vérifier pe mama oluki atoyeba papa yo sambelaka wapi papa yo wuti mboka nini
parce que makambo ezebele na poto oyo obalisa mwana elima akuya okoso aza frère en Christ nzoka nde awa buka ka babanki mwana ya ye ko souffrir mama gipona kota na lisolo musute fi moko ya wanyoko mabo mobile lokola milimo mabe aya na poto na ka pressé abali mwana bato akomi konyokola mwana bato wana kobeta oh Jésus yango ba mama na olobela mama moko poto elengisa yo te poto ezalo la terre na Kinshasa bao bazo vivre mieux que batu na poto baza yango koteka mwana na yo te likolo na poto nzambe so linga pambola yo n'importe quelle place ako pambola yo na Kinshasa na Congo na ba Congo na Mbujimai nzamba ko pambola yo alo bolinga kate pona batu poto mama gi moi si elekeli na divorcé na kima na kokima na oke wapi encore mibali abongo so kaka mwasi aye pas de contact na batu mususu akangeli on dira kangeli po ayebi nzela ta kokende wapi oke wapi mama pe mama sala ka suivi naza ko insister bande konanga to sala ka ba suivi et puis to e bandenge ni na kolobela ba na biso ko préparer bango ke na kaboye soko moni mobali parce que babanda ka bongo ata ba o so bala okomi na moment moko bo monika mobali comportement est changé. Peut-être à Zobela. Na Zobeta non c'était sikawana. Mibali muso za komona bozaki na bino bien. Et comme maman moko abeli, ba komele ba kisi moko bo. Ba kisi on appelle affectaka ba tata na biso. Alors mobali mo lobela yo vérité, ezate. O bando mona kana ba comportement na ye. Alors tous à la que toi enseigner ma maman ndenge nini ko détecter soki que il y a quelque chose qui ne va pas ndenge nini nga moi si na ko se comporter parce que fille wana za ko tia précieux pas moi mbali parce que yeba kité loko nezo le kana kati moi mbali mais soki biso to bandi côté ya ba na biso na ndenge qu'il faut ko yeba ndenge nini ko comprendre soki ndeko oyo aza malamu to aza malamu te parce que tozo mona ndeko miyebi kaza bien te mais aluki quand même akende ko bala eza ko tia vie ya mwana batu en danger elenge moi si wana mama magi amoni ka moteme suki ya sala nini dépression mati obi dépression so mati comme na niveau moko etinta ka muto se suicider Jésus moi si wana mela kisi mama magi akofi non elenge moi si oh non bandeko azaki na vie na ye mulai likolo libala ya poto oyo bayeba ki mobali pe bien te mais likolo poto mwana mwasi wana to perdre ye maman eka ko apprendre après ce qui 7 mois 8 mois au moins la noix akufi Seigneur Jésus en tout cas merci maman Diva pona lisolo oyo ya solo elobana oyo moko eza lisolo ya pasi pe ya mawa mama e pesi pe na pasi pe mawa kasi tina toye awo eza pona ko mema pasi pe mawa te mais ezali mingi pona ko mema mwa contribution ya muke we ko sala ke mwana mususu akuta masuna ka lokola oyo te c'est ça mama simbi ba point ebele pa iboye nakanisi kolanda na lisolo ndenge ya beti awa yo pe pipa yoza ko bimisa pe ba point mwa ebele olendisa na baninga ya muke o to kokoloba awa ezali alobili point ya liboso ezali to sololaka na bana to préparaka bango oh yes surtout biso ba africain to zaka na batabu to zaka na batabu na o etali éducation sexuelle to lobela yango te alors ba réalité ezali il faut ko informer mwana pour oyebite eza souhaiter par moko ta ko souhaiter mwana ke nokuta na réalité ya mabe mais lokola yango ezali na mokilo ya se toza ko bika e ko za malamu na mwa poko moko boye soko za na ba jeune fille oza na ba jeune garçon o bendi bango na coin o solo na bango ya na mokilo yo tala makambo boye ezalaka okokutana nango oyoki lisolo na muninga na yo pesa toli boye ekoko komela yo nazo souhaiter to te kasi soki ekomeli yo sala boye mona taba sani na nzambe basunga na losambo kende pa médecin benga taba mikolo luka taba parrain ozomona po mwana asetufe nango ye moko te ya kopesa dépression ozomona et puis ndenge nini babi kaka na ndeko mobali oyo akutami na ka ya lolenge boye pamba te eza pe souhaite ye pe souhaite pa amikuta na ka wana eza likame komeli ye
alors mutu aza déjà ye moko frustré na situation wana siko yo ndenge nini oko se comporter auprès na ye po ozala te lokola mutu ozobamba lisusu sete na kati ya pota ozomona donc très important ya mutu ya makasi biso baparent to préparaka ozana elenge mwasi suka na elobi akozala mwasi akoma mama esenge na biso ko préparer ye kosolola na ye ba réalité ya vie na oyo etali éducation sexuelle ya solo totiaka tabu liboso ntango tozali kopimela bango information oyo tout en pensant que nde éducation ya malamu tozopesa bango mokili nde ekoya koéduke bango c'est ça or mokili ekomemela bango information ya mabe alors mpona koévite ke mwana aya kutane éducation ya mabe te ekozala malamu ye moke oyo oyebi lakisa ye bamama mosusu bazalaka selon coutume na biso selon bipai ya outi bakokaka kofongola pena langage kotanga appeler les chats par son nom te soki okutami oza mutu ya lolenge wana na bafamille toza omona basala bakobengola tata mwasi moko boye oyo ye asololaka ne na polele babengola ta mama kulutu moko boye ata koko bakoko ayokaka koko ne soni te akoexplike yo nyonso alors soki oza mama oyo ozaka na koko so na kote wana te solo wana mwana na yo papa pe lokola tobosana bapapa te na éducation ya bana oza na mwana mobali yo papa mwana okoma na age moko boye nzoto ne komo développer aza na baquestion ebele azomiyoka komobimisa solo moko boye azoyeba te solo euti wapi il faut koéduke yo papa kolakisa yo komi na age boye basokolaka bien sokola bapartie intime na yo propre soin na yo soki mama akoyoka soni akoyoka mwana ya mobali soni me yo papa benda mwana pembeni solola na ye togangelaka kaka bango te me tosololaka mpe na bango ya mibale mama ayaki kosimba église nde boye po pamba te lingomba na nzambe ezali wana mpe mpona kosunga alors soki na famille ozwaki chance wana te mbala mosu oza orphelin mbala mosu okola mpe na mama te papa badivorce mama akenda papa bacirconstance eza ebele ozwa chance te ya moto akobenda o pembeni kolakisa oke yaya boye lingomba na kolo please mama alobi soki tokoki kosunga na kote wana mpe ekozala malamu bamama bakambi bamama badiaconese bapapa baresponsable na bajeune garçon soki tokoki kozala na bakomite oyo ekoki kozala na bilenge na biso bajeune fille de peur ke mokili eya koéduke bango te na esika na biso mpo mokili ekoéduke yango mabe awa biso tokoyoka soni classe ezoyoka soni te libanda ezoyoka soni te me libanda ekomemela bango sikoyo ya mabe ozomona nde ya moke tozalaki nango epai boye toza koespere ke esunga jeune fille moko po tokufela lisusu te na ka ya lolenge boye elenge mwasi mosusu akufa te mama asimbaki mwa bapoint ebele alobi biso bandeko toza na kwe nyonso ya mokili oyo tokozala kobalisa mwana oteki ye te tozala na kishasa pasi eza partout mama tozala na pasi to tozala na bisengo me mutu soki aye mama alobi tomeke kosala mwa investigation na biso na ndenge na biso oui ozwi ata kombo na ye intel boso oyebi mutu boye eske mwa investigation pamba te mokili esi ebebi ozomona mpo mwana ya kobala elima te donc moi suivi pe yo pe mama tango balisi landelaka tunaka biso pe ba jeune fille tofongwamaka tofongwamaka ya yo kusufri na likambo yo moko ti ememi yo na liwa tofongwamaka mama na yo moko fongwama solola na ye oza na grande sœur solola na ye pourquoi pas na lingomba na yo consulter ata mama pasteur na yo consulter ata responsable ya ba mama tofongwama yaya tokufa boye te okende ti obombi yo moko omememi yo ti na liwa vraiment ezali malamu mingi te nakanisi mpona lelo tosuki awa ya moke oyo topesi esunga papa moko mama moko elenge moko libota moko pourquoi pas esunga communauté mobimba tosuki awa tika ete kolo na bomoi pambola bino bye bye à la prochaine